ezalaka te, ezalaka te. Congolais na mboka na ye aza moumba mutu te. Nazolela Congo ya Mungulu Diaka. Nazolela Congo ya Papa Ngunza Carnibo. Nazolela Congo ya Papa Ileo. Nazolela Congo ya Mobutu. Nazolela Congo ya Mbuza Mabe. Nazolela Congo ya Tshisekedi. Nazolela Congo ya Bangkoko. Mabele ya Bangkoko eza wapi? Bolobi ke totikolela Bangkoko. So totikolela Bangkoko tokolela nani? Na Congo ya biso moko toko kotambola te. Kinshasa ese baby. Nazo senga na bino. Nafukami dodo kolo. Nafukami na bisika mabele ya Bangkoko. Ata Congo epe basalite. Ata Congo solo. Nafukami pona koleba vérité. Ata Bible lobby, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Depuis Zaïre et Koma Congo, t'as la poubelle. Bon mona. Depuis Zaïre et Koma Congo, t'as la poubelle. Depuis Zaïre et Koma Congo, t'as héritage à whisky na Guinée. Héritage au memela biso ezali à Guinée. Depuis Zaïre et Koma Congo, ba Indien ba memeli biso ba whisky zo sili sa génération. Depuis Zaïre et Komi Congo, to komo lala na ba poubelle. To komo lala na ba poubelle. Depuis Zaïre et Koma Congo, ba botola ba na mboka ba salle de fête, ba pesango indien ya cinquantenaire. Depuis Zaïre et Koma Congo, to koma kolala na bisika ya mbindo na zotuna. To sala nini? Wapi Congo ya musée, o ba bomai na kati ya ndaku. Wapi Congo ya mpaka Mobutu? Wapi Congo ya Echau? Wapi Congo ya Malula? Wapi Congo ya Mosengo? Wapi Congo ya conférence national souverain? Wapi Congo Papa Tshisekedi to sambwa na bele la banani parce que na boye to bele la ba oyo kabiso te bozongi se la biso Congo na kombo Zaïre na Zaïre mutasaka na biso te lelo bisika nyoso to komo kende to koma ba esclave lelo Congola si la valeur to zonga na kombo ya Zaïre to zonga na Zaïre na lobby Bah, génération est pourrie, génération est baby, ata biso génération est sacrifiée. Tozo banga venir à bana na biso, to banga venir à bana biso likolo à Congo. Na Congo, depuis Zaïre et comme à Congo, Koulou neya. Depuis na tangwa Zaïre, to mona combat ya allié Foreman. Lelo na kati ya Congo ba memeli biso ba baba muta ebi koloba aye ko défendre biso toza na état de droit eza réel état de droit eza solo to koloba to bi ke simba te bo mona Congo ngo babo bo memia ya na défendre ngo bozong chez la biso ngo Zaïre na Zaïre muta saka na biso azate depuis to koma ba Congo to koma kwa bibembe e bale mbonge ngo olukaka na bwanya yengo ebale to banga génération abana biso biso si toza pourri génération na biso c'est baby ata bino moko boye to lobate to lala na basalite o eza liboso ndako to lobate bobote luba na mboka ba salle de fête bopesa ngo cinquantenaire bopesa ngo indien bobloba ke bibembe indien azotondisa ba bibembe boye covid ezate ata bino moko bozongisa ngo Zaïre na Zaïre mutasaka na biso te lelo tokomo ki mapoto akoza nzala na 1960 ti na 70 bato andolo mapoto bayo zwa traitement awa depuis Zaïre ekoma Congo toza na hôpitalité depuis Zaïre ekoma Congo mai na courant kutu bosana ata ndenge na oloba bena pe na charge te totika tozongisa Zaïre bawa lamuka Bangkoko bolamuka Congo ya Kimbango Congo ya Mobutu Congo ya Musée Congo ya Chichi Congo ya Lumumba Congo ya Papa Kasavu tokoka te nyonso baby bozongisa biso Congo la kombo ya Zaïre tokoloba continuer koloba tande tokomisalite koza nzala ata la bui na lala te na olala wapi Congo depuis Zaïre ekoma Congo garantie koma ya 10 mois na ya 15 mois tokomo lala libanda 081 375 27 94 bozongisa biso Zaïre bolongola biso kombo ya Congo ebomi biso Congo ezangisi biso mayele Congo elingi toloba te Congo toza na état de droit mais bazo empêcher biso toloba mokonza mboka memaki état de droit botala boti kokosa ye soki olingo travailler na bien bobongisa soki bobongisi te lobi na osala émission d'autres places soki bobomanga ebembe banga akopola te nzamba pambola bino